doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils édition spéciale Moko. Na eko sala mbango parce que nazali na esengo, na émotion pour na la gisabino ke mboka oyo ya Félix Antoine Tshisekedi na ba presse. Na ba prédécesseur naie donc Kabila pour ne pas les citer ezali ndenge moko te boyebi donc vidéo moko et panzani d'une façon virale na kati ya ba réseaux sociaux oyo balakisi pe na lakisaki bino na émission na ngai précédente joueur oyo Luvumbu oyo ex et avec club oyo atiaki bimoko makasi azali déjà danger depuis awa na ba Koufran atiaki bimo kitoko azali sociétaire abetaka na club moko na Rwanda oyebi ba situation na biso tozali na Rwanda ezali des fois te naza ko kama kutu ndenge Joana abetaka kuna donc aza muta grand esprit amemi on petit na suka ati Koufran bimoko na club na ye akei sikoyo a célébrer ango marqué ba léopard basalaki sinwana donc ya rochaboye donc tozali ko kufa bozolo ba rien salata la sikoyo asale on a kata Rwanda botala acte héroïque donc geste moko oyo ezali vraiment geste moko ya bravoure asali yango na kati ya Rwanda botala good na ba image na relaxa bino tanga asali yango ozomona donc coéquipier ne moko ye azolongoli maboko sala bote asali yango ememelie makambo ebele boyebi yango ememelie makambo ebele donc bakati contrat na ye donc Kagame asengi ba refouler donc vraiment Azam mutu moko oyo penza kenga na lobi ba pesa ye médaille oyo et akalizaki donc médaille ordre ya léopard ce que comment donc héros ceux qui Kabila na Lumumba il faut ba pesa ye parce que nazob sabilo likamoko bo nazob sabilo likamoko bo na yebi ke batum susu ba ko critiquer nga ou bien ba loba n'importe quoi mais Luvumbu asali masolo oyo po ayebi ke Fachi Beto azali ko bunda tozana président congolais bako abandonné été donc alingo sala ngo pona mboka boyebi batu combien na era Kabila balingo sala ba acte moko héroïque mais babaya parce que na era Kabila ko sala masolo moko bo obengi penza ambassade a epson nani ngo atinda kiyo nana tinda ko sala ba faire bo fallait quand sa famille na yo donc biso tozana tante abandonné ba kangi okay mais boyebi avec Félix Antoine Tshisekedi na sabino na era Kabila bo mundi ba benga na biso na Angola ba benga na biso na Brazza bazo benga na biso partout tozala ki abandonné mais boyebi na era ba Covid donc président de la République atindi ba avion ezo ba na mboka na ba air ya ba guerre donc to mona sukine Ethiopie bo muni avion mobimba affrété pour que nous ba na mboka zongi sabango awa obengi ambassade o lali kuna donc bozo mona penza ke zo sala ma mais congolais liboso donc na ya Kabila bazo benga na biso partout abandonné ba kokipe ata mukete bako kipe ata mukiete bomona donc bato ba abandonné ki bango donc ba bengana ki ba on a Brazzaville ba comment rola net ba ngulu azamba na devant stade de 24 novembre donc za ina droit go filmer donc abandonné makambo ne sala masute to féliciter Luvumbu et puis na ebisi bino Luvumbu soka sa ndengwana ayebi ke donc présent o azali mwana mboka pe ba kotika et boni depuis makambo oyo e bandaki donc Luvumbu donc ba kati ba makambo ne akende ki ko se réfugier na ambassade na biso ndek tozolo ba sikoyo donc yango ne tingana sa la bino makambo oyo bazuiye en charge donc ba évacuer donc a commis des na Kisasa na la sabino na image tango zo mata avion po aya na Kisasa bota la bino mo na bilili bino moko bomoni donc bazui mbala moko a charge parce que botalaka kuna bakoyi ko empoisonner bako sale faux donc population mobimba kuna bako sale faux po bomona ke sinwana ezali ko sala Kagame na ba Rwandais pasi donc ils ont kota bango tina mikuwa donc ba évacuer nde to ba lelo a Kiti déjà na aéroport
international de Njili Bayambi na officiel donc première donc citoyen oyo sport Kaboul mona Kaboul ako yambe botala kaka ke donc bati penza makambo officiel pona ye étant kala na l'air Kabila donc yo sali biloko boba se penza nana tinda kio okokufa ici ko zali etali bisote donc bako kipe yo te mais avec Fachi Béton donc bozo mona ke mwana mboka Luvumbu ayebi ke bako abandonné été. Il est de retour à Kinshasa sain et sauf. Hervé Luvumbu, joueur des rayons sport de Kigali. Quand on sait l'esprit vampirique qui habite le maître de Kigali, qu'il soit à Kinshasa, c'est un miracle. Beaucoup d'opposants rwandais n'ont pas eu cette chance. Il faut tout de même urgemment un medical check-up. Mais sur la bouche, doigt sur la tempe, Luvumbu exécute ce geste de dénonciation du génocide en cours dans l'est de la RDC, en plein stade de Kigali, lors d'un match de football retransmis en direct à la télé. Le bourreau des millions de Congolais est secoué sur son siège. Très héroïque, Hervé Luvumbu est devenu en quelques minutes la cible des barbouzes du Rwanda. Le ministre des Sports, François Kaboulo Mwana Kaboulo, était à sa descente d'avion en provenance de Goma, où il était arrivé mardi en catastrophe. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de tous les Congolais, vous remercier du geste patriotique que vous avez posé au cours des matchs. C'était au Rwanda. Les léopards ont fait la même chose. Vous êtes un léopard et c'est un message fort pour la communauté internationale. Merci aussi au peuple congolais. Na ba soutien nyonso oyo bosalaki pona ngai nazomona ba message même na compte na ngai nasalaki eloko moko mabete défendre kaka bandeko na ngai bazokufa na est tozala vraiment uni tozala soudé pona makambo ezolekela bandeko na biso na est. Par son courage et ce geste dénonciateur, Hervé Luvumbu a indexé frontalement tout le système Kagame que la communauté internationale traite avec beaucoup de faveur et beaucoup d'hypocrisie. Donc tout ce qui est botala acteur sali qui passe bam soulem soupé ba monaki yango tu botala tango tibi et loka sali. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Rayon Sport ni yihute kugira ngo yitandukanye n'umunyapolitike Luvumbu. Turumvikana? Maintenant, on parle de Luvumbu politicien, pas footballeur. Pas turumvikana? Bilo moko bomoni donc vraiment ezali acte moko donc il faut signer. Luvumbu aza donc grand signataire ya kosakanate donc jo ya pesinga donc sengo moko kosakanate il faut le faire hein? Donc na mboko tozana bango na guerre yo tibi o kosala masolo wana na mboka oyo oya Kagame oyo donc tozo barré bango to aussi sa bango carrière donc à la tête donc Luvumbu aza moto à féliciter. Donc vraiment bino moko momli on a tenaki vraiment na sala édition spéciale au mbangu bozongo parce que ezali jeté ngapena na sengi Luvumbu na yebike président de la République a kotika été za acte moko héroïque président de la République donc moi na mboka akoyambaye. Ensuite, moi, vraiment, à 5 minutes avec ces Angadi, médaille au ordre national de l'Europe, et comment ceux qui ordre Kabila, héros Kabila, Lumumba. Donc, médaille, ils allaient pour la battu à Boye. Donc, Talaka a préféré avec sa carrière d'ailleurs pour Namboka. À ça, les locaux, ils allaient quitter, à ça, encore pour, et il y a donc à préparer qui en pour ça, donc, ils allaient jeter, parce que bon, mon n'est pas léopard. Équipe nationale et donc pour amour en boka
bazwaka ba prime ba mbongo bazwaka na ba club na bango ba club na bango za ba société na bango baza ba professionnel ba mbongo bazwaka na ba club donc ba prime bazwaka na Léopard za ba forma kam donc bana wana soki ba ye na mboka na biso popa beta na Léopard il faut to féliciter bango parce que bazwaka ba risque soko ye a moni ba wisa wana tanga zo ya bazo tourner au kendo beta ou pas si bango il faut na no beta na mboka na parce que tanga zo kende ya ba équipe baza déjà donc na collègue na samote ma soko zo fagato bukani donc ba ko katape contrat no bien donc carrière et silimba la moko donc dans la sabino botala oui ça oyo vraiment assisi makamba pesi biso esengo azongi na club ne kuna na Angleterre ndengi ba collègue ne bazo yambaye donc vraiment na esengo nyoso donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Good, very good, very happy to be back. Very good tournament. Happy to be another winner. How are you? Good. Good. Oh my God. How are you? Good, good. I'm good. Well, I'm good. well done. Well done. Congratulations. Good. Yeah. Well done, Wes. Cheers. Thank you very much. Thank you. Hey, yes sir. Yes sir. Oh, the big two guys. Congrats. Good. I'm good. The king is back. You are the king. Not the king. Yes, bro. You got good. Donc bino mo bomoni donc yé na parcours ba sali ba collègue na donc wana zongi siko na société na yé pour bango ba professionnel ba la moka na tongo ayebe loko musuta ke ko beta bale ndengi biso to na musala azongi donc wana za société na yé Léopard ezali équipe nationale ba ya rapport na Mouramboka et puis ba futa bango na ba prime ba likondo bazwaka na ba prime wana pona bango za fola po ba joueur ba likondo bazwaka oko bela kiola donc bango banque kutu bakendaka te donc conseiller mutu ayaka otikele cheke ya osali masolo et puis bango mbongo ba gérer ngo na ba société ya ba comptabilité donc oyibeli konda oyeba te ngo mona ba tumsu ba gérer ba la ya ba joueur donc ba bendaka bango bali konta donc là o bazwaka bano il faut tous en respect na bango to fingaka bango te po ba misusu zo mona ke bazo boya ko ya ko beta une équipe nationale bazo préférer ba pays na bango d'accueil donc ba wisa ba kamu donc ba bongonda donc il faut tout féliciter bango bazana amour ya mboka botala tant président de la République ayambaki bango donc jour ba yaki awa ba kitaki na aéroport Anjili botala ndenge président de la République moi na mboka a yambaki bango donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destiné à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions.
Bino Moko Bomoni, président de la République, Yemoko, grand sportif, président de la République, donc Azalaki gardien, donc Abandoro Yamba, donc et puis Ayebi, et puis boxeur, Ayebi Makamba Sport, Yano Bomoni Kazarana, Katipo, Ayebi Masolo, Ayebi Masolo parce que Azape na Mourou Yamboka, donc Yamona. Tenaki vraiment na ki sabino makambo oyo po bo mona yango na yebisi bino lisusu Luvumbu, bravo, chapeau bas. Et loko ça les actes ya bravo, eza héroïque. Et puis na yebisi bino ata boko critiquer mais bato balandanga ba yemna lo basolo Luvumbu asali acte pe po ayebaki ke mboka et quoi abandonné était mboka ezali mboka ya Félix Antoine Tshisekedi master na biso leki na biso yaya na biso ndeko na biso bakotika te botala air ya Kabila ndenge babandoko benga na biso partout bazo tika biso ke boy donc bako kipe yote ambassade ko kipe yote bomoni kamka mukeka bo Félix atinda avion azubino covid Félix atinda avion pan likamoko guerre Félix atinda avion donc bozo mona ke congolais a commis na respect na monde entier et si quand nous sommes allés congolais a commis na respect et zongi ndenge zalaki akala eza susu ndenge zalaki te na ba prédécesseur ya Félix Antoine Tshisekedi donc vraiment une fois de plus pas to sukta to sengi penza ba konzi na et biso to bi que président de la République o yambaye ba pesa Luvumbu médaille oh, il y a ordre national de léopard comme ordre Kabila héros Kabila Lumumba ba pesa parce que zali et loko mo asali. Donc vraiment ce gars là qui mutumora là qui mutualingi mboka te akwa ko sala yango te puis asali yango pour ayebike mboka et quoi abandonner était vraiment to la kisake mboka ezali ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ezali lisusu marque mboka ya kalate donc vraiment na tenaki vraiment na la kisabino image na tika yango te tango na moni image oyo na bino non na kosala édition spéciale oyo vraiment uniquement pour na oyo avant tout ça nazali ko pesa bon et joyeux anniversaire à mon fils na que moi na parce que vraiment azali mwana na nga na moni ndenga botama ngam na format et tima kam tu azo sala ezangam na lagisi makamba presse oyo gradi muya nzamba batela ba pesa susu ebele donc bon et joyeux anniversaire donc to komina suka ya émission na biso ya lelo édition spéciale oyo vraiment na sepeli na bike bato bakotala ngo ebele bravo vraiment na Luvumbu donc logo sali et ça de makate donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais
pona esiko yokolela or que bakongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Allons même moi, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vends.